nde koti nde ezosala makambo yaya ntango sikoyo likata ekoti moi bibi sentiment nga ayoka ye ntango ozosiba nga mpe nazosala nazobalusa nga mpe nazosala kaka mosala nazosala ya twana baposition ebele nazoya position ya kongunzama moni ongunzama opesi kaka nsima no kaka nde opesi likata sikoyo ebanda osala makambo. Bonjour, na bien nyonso olandaka Nathalie Tsambu. Dans TV topesaka nde bilengi na likambo tani kosibana entre mwasi na mobali. Ntango nazoloba kosibana donc kosibana nazomona likata na libolo. Yango nde likata ekoti na libolo ya mwasi apres babandi kosibana. Yango biso tolobela po biso tolobela émission na biso tolobaka eza na mosanta. Donc tobombaka te topanzaka totetaka nyoko topanzaka. Na mkola lelo eloko na meli bino bandeko na ngai ya basi mpe ya mibali ko bozolanda ngai na ngala lobela bino likambo etali balesbienne. Ntango nazolo balesbienne nazomona mwana mwasi na mwana mwasi mwana mwasi na mwana mwasi bazosala oyo tobengi rapport sexuel oyo nalobi na lingala kosibana na misapi. Yaya moninga na nga mwasi boniko muninga na mwasi pena za misapi azokotso na libolo sentiment nino yoka musapi sentiment nino yoka eloko pesa kutu sentiment soki na moni liboka mwana mbali le koti na liboka musapi mwana mbali le koti ya libolo na mwana yoka sentiment sikoyo musapi mwana mwasi sentiment nino yoka sentiment nino yoka kata muninga no mwana mwasi akena asimbisimba biloko asalite oyebi ba conséquences nini ozo mimina na nzoto na donc musapana aya sokoni maboko te aye mamoko jubu na libolo na aussi ba infection azu nzete azo kotsu na libolo donc ozo ko s'attendre donc un jour ko développer cancer moko kanaki te obeli cancer poani nzete na ba kotsaki yaya lukande likate kota na libolo pour ka sentiment pena pour omindima pena na ozala pena mwasi pour o sentir vraiment sentiment likata ninga ezokota libolo na o ebandi kosiba yo wana ndo koyeba kinazaka mwasi kaka musati boni kotika buzoba ko omibebisa na o ba fierté ya mwasi na ngosoki na lesbienne na mona kazala ne loko te liboso na ngai oza mwasi te deti nzete okomanda ko étiquette mwasi normal okwanga okomanda ko étiquette batia ko misapi ba infection pe ezela au plus tard ba cancer ezozela batia ko ka misapi ko memelo malade un jour et puis ça quoi sentiment moko te moi te gana sens te donc oyo komanda ko monument lokani musala onzamba tinela omoni nzambe kutie moko lobi multipliez-vous asala nde libolo pour likate kota et multiplier to pour likata ce que koti et bimisi semence oyo nzamba tinela biso na to se multiplier donc ko se multiplier na ndeni likata nde okota na libolo après likate bimisi semence yango nde omona kama mo sasa ni azuizemi sikoyo musape zo kota libolo na obotani maki toni yaya yebisa encore to sentiment nino yoka tangu musape kota na libolo na yebisa mama soki likata na ekoti na libolo na yoka sentiment makasi kutona na kuta na ngote bongo yo mulange zo kota libolo na yaya boni boyo kumikitsa boye bosala nga pasi obi sentiment biso toyoka tuna biso ba all kate kota na mabolo na biso to biso sentiment o biso toyoka mulangi so ekoti pa na no mama yo no monde ongo opanzanga libole panza na toni ya luka ndi likate ekota libolo na musapi memelo malade et memelo ma infection en tout d'abord et memelo mulangi et comme memelo cancer ce qui peut pas nini ba capsule wana ba nzeto na zala ko ba peni wana yo memelo cancer o cancer memelo et memelo cancer et lo ka boyo et que kota pena na libolo na o ya trop sexa na ko ka ba sentiment boete ka sentiment boete
mulangi pena kikota mulanga we kikota pele libolo na siko ibiso na mulanga we pena tunande na libolo na o mi panza kaka libolo boye pour rien et pourtant biso to pour ça likata likata o peba bengi likata neve ko si ba mwasi biso on to za bango pose kota libolo mwasi et saline makambo o to be ko si bana et si binga na sentir to eleli mama nakuka sentiment boete regarde c'est tout ouais maman il a ngité ya mna même va cancer même va bilo belé biso ta pour ça ndé ya likate ko ta libolo musabite musape même infection de bona mwasi ya yebisa ngana donc même mulangi ya boye pene mulangi ko ta na libolo no et ça ko lo te pongo mulangi ibono ndé numbano zo muninga na mwasi no mono de malédiction ya modi au final ngande ko non on était même maudit au final sentiment de nos cartons mulangi zo ko to na libolo mais biso na biso secret ya est-ce que yo peine de po bota mana yo lesbienne de po bota mana do yo ka sentiment o pena sentiment ba ninga yo ka do so yo ka ya mukolo ko découvrir sentiment ne o ninga kute muninga no mosa pusa sur liboso no ndo no so place no so mbali do mando ninga ka landa ka mbali no po o ka sentiment o bi sentiment biso to yo ka donc les cartes de côté libolo ça va cher nzambe ya mon biso to ka na sentiment ba bien sentiment zero ko la like so yo ba position yo ka position la mulangi koti yo ba position position pena mbala simbi yo ani ko siba yo ba position ya lu ba kuti mingi zate zana like so position biso ta ba poster belé donc les cartes de côté na sentir oui na pena muzamba sala na mwana mwasi pe mbala na fa ba posiba eza mbali nyoso ka te ya mwantu londa te fe mbali pa kota libona fa oyeba osiba ko kota libona ka bo ya twana ba position belé tazo ba position ko ngunzama moni ongunzama pesika ka sima no kaka no pesi likata suke bando sala maka to la position olali kaka otomboli ka likolo no kaka nde tombani ka dans musali boli kata nde koti nde zo sala makambo to la position olala opandi makolo olali ka opandi kaka makolo likata nde zo sala makambo biso tona posa likata tona posa mulangi te to la position olali opandi makolo mobali na se yo likolo likata nde okota na kati ya libolo mulangi te ya ntango sikoyo likata ekoti moi bibi sentiment nga yoka ntango mobali nanga azokota nga likata na libolo osala bagere bibi sentiment nga yoka ntango abandi makambo ntango abandi kosiba nga mpe na kotika lokwa monima te ye ntango azosiba nga mpe nazosala nazobalusa nga mpe nazosala kaka mosala nazosala eza te yo loka mbala yo donc yo soki ye atie boye nga mpe natie na mulangi yo na mulangi batili osala boye mulangi batili yo pena yo ningisa loketo okoka me opanzo libolo ti osala baje na osiba po tika baje na misapi na milangi ya luka nde likate kota libolo na oko po sentir sentiment oyo baninga bayoka oyoka pena sentiment tobenga sentiment tika makambo mosapi kota na libolo na moni musapi ate koti ya libolo oyeke eloko te eservi ona eloko moko te nzambe atina ona mokili mpo obota osentir sentiment oyo biso baninga tosentira yo sikoyo nzambe atini na mokili okomi moninga no mosa koti ako misapi na libolo mpo oyokani ezela mokolo oyoka sentiment oyo biso toyokaka ndoko sentir nzambe pene nzambe asala nde sentiment ngai nana yoka sentiment boye te moninga wana omona moninga no lesbienne wana ndobenga na ye nayebi biso wana ndobenga na ye tika buzobana ndeko luka nde likata ekota libolo na po sentir ke nzambe asala mwasi alors ya mingi akoloba te nga loba su na bapapa fo oyeba lolenge nini akosiba mwasi na eza te bino bapapa bosalaka obimi na ntongo olati oke mosala oye okuti mwasi na ndako mwana mwasi
ba position moko ka etindo ke onini yo loko lembaki na yo mama vandi alatumelo kuma mkuse libungo elibanda azozela ka mbana ngai ya santo bana makambo oni ya kosibana moi ça servi au lieu aussi le c'est comme n'attend asibana ok ebisa ngo lembi papa boniko papa mama na kuso sepisa eti yango mona mama yo keno musala masani na koti jeune garçon na ndako po ani osiba ke bien te opesa ke tenter que opesa ba moi si na autant osiba moi si pena sentir oui mbala na sibinga papa yo zalaka obimi tongo wala olali lobi na tongo bimo ke ngabe na kokana ngate ponga mbala na tongo kuta msalo yi na servi au biloko lié aussi reposer après to continue chambre makambo bandi ya osibana siko yo moi si nokutu ta mukolo moko te na senga o merci d'ailleurs moi ça senga o merci aussi bien senga merci papa ebisama déjà moi na senga o merci faut linga pe moi na senga ko ba merci on ça la bien donc moi si pe donc alinga salo ma elo moko mabe oyebi kosiba pe kosiba soko yebi kosiba moi sino bien moi ça tana pour ça salo a tricher tant on raisonner quand nous osiba quoi tiki mbamo ka kosiba pango koyeba kosiba pamba moi ça na tricher atali bana nga sala kana est-ce qu'il y a ça en bon atiki mbamo kasi assez yemoka se décourager vite non que kuta na bana nga sala na mbepiti ka osiba koyeba osiba moi c'est ça la bien ma casse papa faut koyeba osiba moi c'est faut koyeba opesa moi si temps ya osiba mama pe faut koyeba opesa papa temps ezati obima ko kena ko teka ba mama bakena ko teka na ko lemba le na ko kate papa mama papa qui était na mala point akuta na mchala lokwa ngayo kana siso ina kanyi mbala no pena ozwatan Ndaba la samba no 10 jours banda. Nana ngandumba te. Mwana ndalo ba nana ngandumba te. Moi donc to be daga masolo kwa. To pesa ba conseil na ba mama. Ba bino bo sela makama na bo sela sute. Po biso ba ujana so to la na mbana na bino. Eza na mama be na biso te. Bino ndi ba mama bo jere ba papa na banda kute. Ba papa bo jere ba mama na nda kute. Eza ba foti na biso te. Papa maman faut que on paie son bal no temps ya aussi maman paie faut papa paie faut y va couper sa moi no temps aussi pour ana pour aussi yo sala ezate ke yo bimo ke no musala yo ona lemba kite maman bima ke ona lembi te papa donc mona maman ke luka ujana mbali papa pa ke nga ujana mwasi pour ana ebina ndako masolo eloko te etambola su bien te ngai kokana ngabongo te akoka bongo te makasi ngai nga fo sala nga vraiment na sentir que mbala salinga aussi binga na sentir que wana ndoki okaboyeboy na mono ndeti tiketi pozala mbali pozala mbali ezati mzamba salo mbalo mkomisa mwasi na ndeni wana buzoba omoni wana ya buzoba makasi donc nalela bino ya trop bato nyonso bolandaka Nathalie Nzambu Nathalie Nzambu ye azala ne sans tabou ya lobala nde likama kosibana apa kosibana awa elo mosu eza te lolango tv biso awa kosibana na kosibana papa faut koyeba kosiba mwasi na o mama faut koyeba kovala papa mwasi mbala na ona ndetu mama faut koyeba kosokola libolo na o faut koyeba kosala makambo na ndetu faut koyeba kosala makambo faut koyeba kobalusa mbala na ndetu papa faut koyeba kosiba mwasi biso awa kosiba na kosiba na pa kosiba na likambo se ezate et point très na de la mine fort bo s'abonner à mingi donc ceux qui vont s'abonner belé prochainement non mais la vie fait bien on me dit prochainement nzambe bobo manga yi ngako ka bongo te bobo manga ya lo mabilamba ngako ka mote bobo manga ya trop sa mulunge
aussi bana donc tolela bino ya trop gros bisous na équipe technicienne na biso nyonso esala biso po tozala gros bisous papa Eric tolela ye ya trop gros bisous na tati na moko Hélène Nzai nalela ye ya trop gros bisous na mutu na moko boye nalela ye Percy Mole nalela ye ya trop talaka yo bye bye.